à l'occasion de la 42e journée Bopeto, un carnaval pour sensibiliser les Quinoises et Quinois, surtout ceux-là qui habitaient la commune de Kalamo. C'était envie de prendre en soin de leur devanture, non seulement pendant cette période de festivités des fêtes des Jeux de la francophonie, mais également pour une pérennité totale. C'est quoi la motivation d'abord des Fofat? La motivation des Fofat, c'est comme vous l'avez dit, déjà par le projet Tobiza que nous avons lancé, c'est tout simplement qui, par définition de Tobiza, c'est Tobongisa Bizaleli. Ça, c'est un cri d'alarme que nous envoyons à tous nos compatriotes, à tous nos concitoyens. Parce que dit-on toujours que non, la meilleure façon de changer l'homme, c'est de changer sa façon de penser. Si on veut changer les gens, on doit changer leur façon de penser. Alors, c'est un projet pilote que nous avons commencé dans la commune de Kalamo par rapport à la salubrité et encourageant tous les riverains, tous les habitants de Kalamo à s'imprégner de cette idée, d'où nous commençons à changer nos pensées par rapport à notre environnement, parce que tu ne peux pas habiter dans un environnement qui n'est pas sain et avoir un esprit sain. Alors, on nettoie déjà les environs de Kalamo, déjà pour montrer l'exemple à tout autre. C'est ça la motivation de la Fofat dans ce projet Tobiza. C'est pour rendre Kalamo plus sain et que non, par défi, par un cri d'alarme, Tobongisa Bizaleli, que de plus en changer de mentalité. C'est tout simplement ça. Comment est-ce que ça va se faire? Parce que vous avez choisi seulement la commune de Kalamo. Vous allez poursuivre cette opération à travers d'autres communes? Ben, tout à fait. La commune de Kalamo, c'est tout simplement un projet pilote. On a commencé par la commune de Kalamo, mais on va s'étendre dans d'autres communes et dans d'autres provinces. Donc le projet Tobiza, si le projet il est très vaste. Donc on a choisi Kalamo pour l'instant, c'est parce que nous voulons sensibiliser, commencer quelque part. Dit-on toujours que non, on n'apprend jamais à compter par 10, on apprend à compter toujours par 1. Alors nous commençons avec Kalamo comme projet pilote. Mais on va s'étendre dans d'autres communes et dans d'autres provinces. Nous sommes au jeu de la francophonie. Nous vous avons trouvé ici au stade Omnisport de Tata Raphaël. Quel est l'apport de Tobiza ou de Fofat ici? Qu'est-ce que vous avez apporté comme touche ici? La fondation Félix-Antoine Tshisekedi Fofat en sigle. Ce que nous avons apporté comme touche ici, d'abord c'est amener ce projet Tobiza et que la francophonie se trouve bel et bien dans la commune de Kalamo. Et c'est tout simplement donner un signe, un apport de propreté, d'esprit, que non, les habitants de Kalamo, avec ces visiteurs qui reçoivent la francophonie aujourd'hui, qui dans un environnement sain et propre, et par commençant par le changer de mentalité. C'est tout simplement ça. Il y a Fofat et Zali il y a salon environnement la fondation Félix-Antoine Tshisekedi Eza Fofat en sigle Eza na ba branche ebele. Na siko toza na commune ya Kalamo oyo tozo sala mingi Eza kobongisa Bizaleli par rapport ya façon place toza ko fandela Eza la peto. Na nzinga na biso za la peto. Objectif yango wana mais na projet social ya Fofat eza na ba branche ebele oyo lelo o tobongisi pona Kalamo na milulu oyo ezoleka awa tobongisa nanu nzinga na biso to banano kobongisa Bizaleli milulu oyo ezokobongisa ma biso na bino toyebi ke ezali 9e jeu ya francophonie. Alors Fofat aye kobimisa penza bongo manzaka na ye ya kosensibiliser to pe kotia mato ya kotia bakongomani mato yike esenge tobongisa nzinga siko nzinga okofata kobeta sete ezali kaka avant pendant to ekozala après jeu ya francophonie. Na mukuse projet Tobiza oyo Fofat amemi fondation Félix Antoine Tshisekedi ememi na commune na Kalamo eza ebandeli pe suka te eza projet moko ekokende souci na biso eza nini bandeko na biso ya Kalamo bandeko na biso ya ba commune mususu et que biso nyonso tout ensemble totia na maboko tobongisa Bizaleli na kobongisa libanda na biso yango omoni toza na batu ya kin bopeto baza awa oyo baza ko accompagner biso ce travail la meilleure kosala ke nono to sensibiliser batu to yeba ke nono nzinga na biso eza la peto e bandi awa te pe ekosuka awa te to koma na ba commune mususu pe to kende na ba province mususu. Alors na mwa mokuse na Chiluba
question ya Chiluba eza mwa pasi na Chiluba tokolinga mingi olobela bayimboka basala lolenge nini pendant jeu ya francophonie ya 9e jeu ya francophonie oyo esengeli bango basala nini parce que oyo tomoni jeu molenge gouvernement ici esali na volontaire mokonzi ya mboka eza eloko bénéfique pour la population nini bakosala mpona botikali na biso après jeu to maintenir beloko basaleli biso nati patrimoine adalo bana Chiluba ok bana betu bon surtout tout le faut faire toujours lomba bana bons ba Kongo bwani Kongo wa mungala sa tuikala ni propriété mo environnement wetu bons projet wetu wa Tobiza toujours tout sensibiliser bantu biekala ni notion wa salubrité wa propriété environnement wetu ikala propre environnement wetu ikala sain projet wetu wa Fofat tout sensibiliser bantu anule luto activité on a continué après francophonie toujours pas choisir Kalamu projet pilote wetu bana betu bons ba muchi sens ba mukalamu tumanya nikusomba kwa kisha environnement wetu ikala bien projet on a continué na ma province Makwabu na ma commune Makwabu na mukuse na koloba boye la fondation Félix Antoine Tshisekedi Fofat en sigle na projet social na biso kozana partie oyo babengi genre c'est-à-dire que l'émancipation de la femme et la place de la femme dans la société est prépondérante. En tout cas, eza eloko moko to négliger kangote parce que to lingi ba mama ba mata to promouvoir misala ya ba mama. Eza kaka papa te na ba mama. Alors, ceux qui boko s'imprégner na vision ya mokonzi mboka à travers la fondation Félix Antoine Tshisekedi, boko découvrir que non toza ko promouvoir émancipation ya ba mama. Na misala nyonso bazo sala na activité nyonso bazo sala, nous la Fofat nous accompagnons les femmes et nous sommes en train de protéger les femmes à s'émouvoir et à s'épanouir autant donné que la société a besoin de ces femmes. La Fofat a quelle impression de voir les femmes des médias laisser les caméras et les micros venir assainir la vie et surtout par rapport au jeu de la francophonie mettre propre devant les sites choisis du stade de Tivana. L'impression de la Fofat, nous pouvons que nous réjouir de voir aujourd'hui les femmes de médias abandonner caméra et micro, s'imprégner de la vision Tobiza. Tobongisa Bizaleli, en commençant par nettoyer, curer de la manière dont nous les avons trouvés. Nous pouvons que saluer et encourager ces femmes-là, étant donné, je me répète, étant donné que c'est ce que nous sommes en train de lutter. Et nous saluons en tout cas, chapeau bas pour les femmes de médias, pour le travail abattu au sein de ces projets Tobiza aujourd'hui, pendant cette session de francophonie. En tout cas, nous saluons et que ces gestes-là puissent continuer. En tout cas, nous disons chapeau bas et Fofat continuera à soutenir ce genre d'initiative que les femmes de médias accompagnent et ils acceptent de s'imprégner de cette vision et en faire les leurs. Journaliste peut battre les tribune des femmes des médias balobi babongisa nzinga nzinga Fofat lobi to bongisa bizaleli. Alors okoloba nini na bakongomani bakolanda biso pe na bandeko na biso bakongolo bavandaka na banzela oyo bango moko bakobebisa. Ngai nanu ya yambo nasengi na bino bonso merci matondo mingi na ndenge ete Fofat Fondation Félix Antoine Tshisekedi na mabongisi na ye ya Tobiza tobongisa bizaleli poni nanu commune ya Kalamu po bongo bayeba kobanda makambo nango koloba ya mingi ekozala mabe boyokaki présidente ya Fofat ndenge alobi ete babandi na ba chef de rue bakonzi ya balabala tolobaki yango banda kala chef de rue nde mutu akengelaka président de la république chef de rue nde mutu akengelaka premier ministre gouverneur bakonzi nyonso yango na minute oyo natelemi mpona loba na ba chef de rue balamuka
balamuka bafungola miso batala peke ba mama journaliste bazotika bisika na bango misala batiki caméra bakiti po basala salon. Pourquoi pas biso ba chef de rue to s'imprégner na likambo po musalo makasi nango ezande biso ba chef de rue. Biso nde mutu tokokumba likambo oyo kino na suka nango po mokonzi ya mboka ayoka elengi te ba balabala bikuke nyonso ekomi elamu po omoni ndenge basali bakaboli biso basache bapesi basache midele misato la gestion de déchets à la base les tri sélectifs oyo tozweli ba formation oyo lelo na kopesa pe mokonzi ya mboka na mokonzi ya ville ya Kinshasa Gentiningo Bilambote po ete abandai ko bunda nango mais peut-être ba partenaire bazalaki te ne bandeli mais na tango asuka bango bakomi koya mosala na biso ekozala kaka surtout na kalamu na ndenge tozana manager ya makasi oyo eza bourgmestre na biso Charlie Luboya oyo abengi alobi Eric la musa ba chef de ripo musalo to anango ya kosala biso mona likolo tokokoka te nde lelo na sepeli surtout na maloba présidente ya Fofat ko la musalisu ba chef de rue po ba s'approprier po biloko na ba sachet ba kopesa ngo mutu nyonso te ba kobenga nde chef de rue o ayebi nombre ba ménage eza na balabala na ye tokoyeba kokabola lopango moko boye po tokoyeba ndenge ba ko évacuer ngo en tout cas mingi ya kolobeza te na tondi mokonzi ya mboka mingi na ndenge ba initiative ezobima na makambo etali fondation na kombo na epe bazomonisa misala na bango bongo na terrain surtout pe lolenge kalamu combat du siècle lekaki awa na stade du 20 mai lelo botala ndenge ekomi eza esengo mpona biso nde tolobi lisusu tokobatela eloko oyo mais maloba nange eza nde na kosenga na bakonzi effectivement kalamu bato bako gérer 20 mai batravailleur bazala nanu ba autochtone oyo bayebi esengo oyo bayambi avant totala bato ya misika message nanga lisusu ba chef de rue bolamuka ngonga ekoki tosala musala pona ekolo tosepelisa bakonzi na biso ba femme de médias merci à vous merci beaucoup parce que vous êtes impliqués et nous comprenons aujourd'hui que bakosa ebiso mwasi abongisa mboka te bino bozo bongisa merci beaucoup. Très heureuse ya koyeba ke bozala ki pratiquement ebele ya kolanda correcteur News TV balobi tozali mikolo yo toujours kolobela 9e jeu ya francophonie bande ko balandi to bandaki na bino na 6h du matin on peut pas itoki bongo ça la sensibilisation pe ko nettoyer bongo site moko parmi ba site oyo ezali kosala na jeu ya 9e jeu ya francophonie alors site oyo ya stade Tata Raphaël ezali site oyo wapi ekosala ma ba sport nde na boyende lelo tokomi na suka bomoni ndenge tolakisaki bino branche yaki tellement mulai bomoni ndenge tosalaki salongo bomoni ndenge totambola na balabala ya commune ya Kalamu toyebi ke stade Tata Raphaël ezali na kati ya commune ya Kalamu yango te totambolaki commune ya Kalamu mobimba tokoti na kati ya stade ya 20 nde toye kosukisa sikoyo mpona koyebana bakongomani tomoni ndenge batongi yango kitoko makasi esengeli na biso tobatela yango esengeli na biso tolinga yango esengeli nango biso totia yango lisusu propre makasi balobi Kinshasa ezali mboka oyo yambaka bato restez-nous toujours fidèles. Merci à la personne qui était derrière la caméra Chris Nzambai et puis merci à la tribune de femmes des médias, merci à notre partenaire Delou, merci na bato ya Kinshasa bopeto, merci na bourgmestre ya commune ya Kalamu o andimaki koyamba biso andimaki totambola na elongo andimaki biyemo pe ko sala sensibilisation atiki bureau azalaki sur terrain. Merci na bandeko ya Fofat oyo bazali fondation oyo ezali pe ko sangisa makanisa bango pona ko luka kocha de bopeto na ndinga na biso. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.